na yebi comment vie wana nenga sala ka makamu na ye eza ba surprise boko mona mukolo ngo na yebi te na ba angelu ba yebi te to kita pe na sepoto ya to mona na yebi sa yo ba bito kita pe na seto ya ba ko mona makambo très bien coutu de Weranson concert à Grand Arena à Arena Grand Paris et ba tout vraiment na que ce que c'est par rapport ya ba invité au Wera lobi ba kozala parce que toyebi ke ba nani ba Serge Mabiala bazala suna wengete AJJ bazala lisusu te ba Bill Clinton bazala sunte mais Weranson invité bango pourquoi inviter bango à mon question bonne question si on bazali lo ba dino beaucoup apporter lo comment côté akoloka soni conseil koza piaka yango habité na senga nani na lancer nani SOS pour que ba musicien na kala ba ya ko changa poa ti Sylvie Bati Weranson côté wana na koyebisa yo Weranson aza mutu boyo aza mutu moto ko benga un bon cœur aza mutu aza ambassadeur de la paix aza mutu ya kimia aza mutu ya lingaka évolution ya bana na ye wana ya génération oyo baleka omoni atalaki par rapport ya arena oyo wana tingo moni yango arena Grand Paris eza fête d'abord eza fête oyo eza tozotombola kita tozotombola lokumu ya culture congolaise na biso ya culture ya musique na biso voilà yango Weranson alobaki na limité mutu te bana wana nyonso to baza bana ya Weranson baza bana oyo wera format yango mona ka place moko baloba wenge eza musisa wera pe aza musisa ozomona donc wenge eza nzete wera aza musisa donc na dash wana ndenge balobaka wenge eza nzete wera aza musisa donc cela veut dire tant que musisa ezali yeba ke kobimisa susu ba branche mususu donc wera aza bayebaka pe en plus bayebaka nzete ya malamu mususu na bambuma na yango et voilà lokola Weranson azaki nzete ya malamu tala bambuma oyo abimisa bana oyo lelo baza kosala fierté o baza kosala lokumu ya wenge ya sang ya makila ya Weranson lelo bana wana o arena wana eza kobeta eza fête na bango atali nature pour nature nem te sala ke mokili et vivre sa nature to vivre te na mokili yango emonaki ke senga ki fwa kende atala banyama na ye atala bambolo ko atala banani tout banyama wana nyonso ta contrôler bango amoni ke banyama bazali amoni ke banyama bazo respecter mabele yango moni ke kendaki wana masimani mezalaki vraiment na joie na sentiment et puis ambiance ezalaki kuna ozo sentir ba musicien basalaki ba entraînement na bango na bangomba na bandu wana la fierté ya mboka na biso oyo bazosala na libanda ya mboka pourquoi baso balongwe bayaka toujours na statut wana parce que bazo reconnaître valeur ya papa Wemba Weranson na yebi valeur ya papa meilleur na bino nyonso bolinganga Sylvie Bati meilleur na babone fidèle tout ya chaîne na biso MJ Télévision Mami Wanja meilleur na bino nyonso bozomi partout dans le monde voilà moni vraiment ba o balinganga na Paris na omona déjà Guilhem Akelemoni na Bruxelles na moni Major Pek na Paris wana suna zonga parce que na bosa na kombo moko Europa Adrien Niengele Kamanya bisiko za ba meilleur na yo et na Londres na moni ya Simon Bongo Ninga Kofi Olomide meilleur na yo meilleur na ya Ricky Matobo meilleur na bana tout ya Londres donc bisika boza ko meilleur DJ Pelé quoi ba meilleur na bino ba meilleur na ba abonné tout ya chaîne oyo na Bruxelles pe na moni nani Edi Mandeti bisiko za vraiment meilleur na yo et meilleur na ye moko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja Montima papa Nisha maman na sependo bien en tout cas Dieu est au contrôle de tout vraiment Nzambe asala vraiment pe asali meilleur na yo maman Mami meilleur na bana nyonso loi na moni véritable na moni Zelda na moni o Dani tu makatanga kombo de mingi
Kevin bravo wanja namoni Roni Bessial ba meilleur vie na bino et meilleur vie na ba mama bosembo nyonso ba mama bosembo ba femme d'avenir ba meilleur vie na bino muninga mama mimo paza mama miesanga camarade no mo aza on faut récolter la poto ça en émission maman Léonie Vitomeni meilleur vie na yo malgré tu perdre maman ou perdre être cher mais quand même non souhaiter ba meilleur vie et puis ba bon séjour na Kim parce que eza mboka na yo mboko bakunda mutolo na yo voilà to le qui n'était pas meilleur vie to koti siko vraiment na masolo on ezala kaka dans le lot vraiment to ko beta masolo ya ba concert parce que mikolo poto ezongi poto ezongi elengi parce que ba concert oyo to bande susu o ba mise na so ba bande ko beta disute la poto ba concert wana ezongi ambiance oyo bande ko poto ko bundisa kikala basera ba kofi ba jibe ba wera poto ezongi elengi parce que ba nzoko ya minene bangoni bazongi ba concert na poto bazongi ba concert na poto côté à Kofi Olomide déjà le 15 février oyo Kofi Olomide na quartier latin international bakoyindi sana London na mboka ba Marifa donc Kofi Olomide abi fête à Saint-Valentin le 14 février akotika ba mourir dessus te akotika bango bongo te il faut bayoka moins zéro faute il faut bayoka moins ngobila il faut bayoka moins coucou yango Kofi cette fois-ci a pensé na bana ya Londres a pensé na ba Simon Mbogu a pensé na ba Mama Rifa a pensé na ba Didier Mpele quoi Kofi Olomide a pensé na ba Ricky Matobo abi na zoya kubita concert munene na Mamasi na quartier latin international donc bon retenir que le 15 février Kofi Olomide a kozala na Londres pour na kobeta et côté à Weranson pe yepe abi atikali simate ya kobeta concert na ye na Paris le 15 a kozawana na Arena Grand Paris pour na kosepelisa ba fanatique na ye et le 31 décembre JB Piana papa chéri mokonza ba wenge yepa kozala wana susu na Paris pour na peka kobeta ba concert na ye donc nazo signaler bino te pe ko informer bino déjà que JB Piana na wenge PCDG bazu déjà 50 visas donc JB azomema orchestre na PCDG au grand complet bazo keni si na mboka nani ya président France colonel de Mikima si na mboka ya Macron pour comprendre c'est l'ambiance analyse populaire ezala boekenda vraiment ndebo ba ke si na mboka Macron pona kobeta concert wana bino batutu bosaki ba makite ba campagne na bino mapebo lobakio jiba kobeta susu na poto te jiba sili pona ye akobeta ka artiste misemo kobeta na nani na États-Unis jibe azokele na ni France azokele Paris kobeta concert moye donc ba musicien na union sur BCBG ba kozala wana ba Rio ba nani ba Jude ba kozala ba Kibans ba kozala bango tout ba kozala au grand complet ba jonta mixing ici mais là vraiment na plateau na mingi vraiment nende kolobela Weranson pourquoi nazolobela Weranson nazolobela Weranson parce que Weranson aza le grand formateur Weranson aza artiste et musicien oyo abimisi bana ebele et bana ngo pe lelo bazosala fierté na ye non ça commentaire mingi te pona Weranson parce que na plateau na nga nazanga moko te nazala moko ya balobeli ya Weranson ye kombo na ye Gucci de Wera boyebi très bien boyebi très bien Gucci bonjour. Bonjour, Balobi Sylvie Bachi, donc meilleur Venayo. Et puis, Fona Betara déjà qui est le lot parce que Tolingi Toko Mana Mokolo Yenga Mandala, la Pena Mokolo Mwana Nzamba Bota Makai. Ba meilleur V na bana ba diaspora nyo surtout ya Europe. Oui. Na ezoye bisayo ezande mokolo nde mwana nzamba so bota mande siko. Donc ba oyo nyo surtout baza ko beta ba concert baza ko beta ka ba nini ba na bango nyo surtout baza lokola ba Jean Baptiste. Donc bango nde baza ko annoncer que bientôt mwana nzamba baza ko ya. Bientôt le Big Boss le roi de la forêt, le retour du roi.
Donc na minute oyo événement na internet c'est ça kaka moko tika na on a souhaité na no ba meilleur VP nga pe na profiter na pesa ba meilleur V na ngai na le big boss le roi de la forêt papa formidable na longo la chapeau à par respect bon pour na bino le rôle et basi bon faut respecter ba maman voilà. Non, on a libandité quoi. C'est vrai ça. Moi, l'ox n'a Sylvie Bachi vraiment donc pour nous respecter comme téléspectateurs donc ma meilleure V na maman Mami Wanza donc la première dame donc maman sociale montoise na motema ya maman Marie ya maman Jésus Christ donc la petite meilleure V et puis meilleur V dans les big boss le roi de la forêt papa formidable le grand formateur balobi l'incontournable balobi les chemins de la lumière donc balobi moto yo apesa kamakambo na pesi mbote na maman Silejima pata et puis biro mobima ya wenge musique maison mais na kozanga te kopesa bango pe ba ko souhaiter bango ba meilleur V na bango meilleur V na CG Kata Junior na pesi meilleur V et puis encore na pesi mbote na ngali susu ma meilleur V na Dr Pichu Muzungu meilleur V na nga na pesi na ya papi fula meilleur V na nga na pesi na le cordon na biso balobi ya bona maboka odile manzaka CPI condom 13 balobi mwana mwasi akata jamais papier na winner na pesi mbote 140 de kuta wewa joyeux Noël na yo ba meilleur V na yo place mozali kuna et puis batu nyonso tu ya wenge et puis chef papi Kakol et puis maître et encore maître Ninja Sikatenda Mbata Mukomboso tu vois on a bien chargé à sécurité stratégie donc on y a surtout faut na pesa kana bango avant to panzanteke avant que bazwa ouais bango des photos bandana bango po bango basimbi pena structure wana ya wenge musique maison mère voilà na suki na nous wana po que to développer kasi boni basanguna ya maison mère arena Grand Paris ba préparatif ezoleka comment. Oui, Sylvie Bati, donc merci Nayo parce que pour batunir surtout des bazar bazar ozela pour bayoka actualité, ba information makambo etali wenge musique maison mère étant que défenseur moi na ya wenge étant que défenseur soda ya makase moi na ya rançon o ya fandi na on a plateau aza ko défendre toujours produit marque o to benga yemoko le roi de la forêt des retours de roi le big boss le roi de la forêt. Ba programme na biso vraiment en tout cas orchestre ça pour se comporter très bien et puis le programme n'a tellement ils a vraiment serré, ils a saturé et puis na minute auto taki déjà kozala na mboka ya Masimanimba. En tout cas Masimanimba pour bana Masimanimba ba santaki vraiment ba yoka ki goût na ya bisayo toujours balobi faut ko zongaka ko pensaka toujours na bakoko et puis ko pasaka na place de originalité na yo place yo ruta yango moni ye pe ma talaki avant tokende place oyo makambo ezali place tokolambela bato maboke ya bien bambisi ya ngolo na yebisa yo po arena wana biso tozomona ngo lokola entraînement Sylvie Bachi na yebisi moi-même j'étais là donc Nathalie ba préparatif et puis bana ya Masimanimba ba santaki et puis oui ranson telle stratégie akei na biso na Zamba pour Alex Sabino qui aza mokonzi ya banyama aza mokonzi ya Zamba le roi de la forêt azonga ki na Zamba pour na kokende kotala nature atali nature pour nature nem te sala ke mokili et vivre sans nature to vivre te na mokili yango mona ki ke senga ki faut kende atala banyama nai atala bambolo ko atala banani tout banyama wana nyo sota contrôler bango amoni ke banyama bazali amoni ke banyama bazo respecter mabele yango moni ki kenda ki wana Masimani mezalaki vraiment na joie na sentiment et puis ambiance ezalaki kuna bozo sentir ba musicien ba salaki ba entraînement na bango na bangomba na bandu wana kende kuna à l'occasion ya nini azaye na production kuna ou comment bon bandu ezalaki production tozaki na ba production ezalaki kuna na ba na bandeko na biso kuna ya province wana na cadre kaka ya ba préparatif ya arena donc eza déjà ba entraînement tozo salara déjà donc to pesa ki bana Masimanimba auto ngaki to pesa en tout cas ambiance ezalaki total en tout cas bana Masimanimba ba sepeli kozonga ya we ranson bana Masimanimba balobi to kangisi bambadi nyo surtout ya basango nyo surtout to pesi yo we ranson pour ozaka ka toujours phénomène pour kotika la phénomène pour na ba stratégie ya boye na ba musicien na to monate yango na pesi longonia na la we ranson parce que Masimanimba c'était bien passé et puis to zonga ki
ndenge na minute nazo yebisa yo déjà tozonga ki na mangamba ba répétition na biso tala ba Corée oyo we ranson nazo sala et puis eloko na meteni on a tourné à Batelo ça qui a merci Sylvie Bati vraiment we razala ka phénomène aza muta ba stratégie avant to ya na ba vélo to ya ki liboso non to beta ki système ya morote to ya ki to tekisi kimono omoni ke kimono ezalaki na valeur te ba judoka bazalaki négligé we ranson na stratégie na ya tali ke non nakoki kotika boete to ye na morote kimono zonga na actualité yango monaki atana mutazo linga kende musala lati kimono asimi god na ye azokende na ville okende na kimono et la kisaki ke kimono zo ki valeur we ranson na za modèle we ranson na za phénomène alongwe wana tanga alongwe wana ayeli biso siko stratégie mususu ayeli biso tout ces pays ici-bas tout ces pays ici-bas yé na ba makambo nango yé na ba actualité nango on se comprend donc ezola kisake yé aza muta ba créativité aza mutu oyo ayaka na di nouveau ayaka na makambo ya sika yango monita ka beteki wana tali non tozo kende ko beta salle oyo izosenga il faut tozala na moi physique na nzoto po epa na wenge yo ebi wenge za ko bina wenge za ko bina ambiance biso benda ko yemba na ko bina voilà yango to mona ki ke na cadre wana ayoko boule vélo eza bien ndenge toza boye par rapport ya ba santé na biso esenga ka pe nzoto pe ezala mo actif nzoto ezala na mo mouvement esenga ka sport yango moni to sala ki moi physique wana ba vélo pour na koluka ezo contribuer na santé parce que ezo pesa pe ezo faciliter pe musicien pour azala na voix na ye ezala souplicité ya koyemba et puis musicien azala na énergie azala na résistance tant azo bina na podium azo sala ba effort ba cartement yebi wenye linga mo ba break bo senti que na ba sauter ba nini yango moni to yaki na vélo yango moni ba sala ki journée vélo oyo sala ki e cartona ki Kinshasa Mobimba oyo sala ki Kinshasa sala ki vraiment inondé batuni yango sala ki campagne to lité campagne te zaka sport ezaka sport toujours kaka na même tournée wana ya vélo to mona pe we ranson akitaki na Matonge na monument ya Papa Wemba voilà elekelaki batutu elekela ngamo ko pe na biko we ranson akendaki finalement koluka nini na monument Papa Wemba parce que Papa Wemba zo sous invité we ranson aziki koluka nini kuna aki koluka puissance pona concert na ye ya Arena Grand Paris we ranson akendaki ko sala makambo susu na to pe ko invoquer ba nani esprit ya Papa Wemba bon na cadre wana ndingo lobi omoni we ranson ndenga za wana za moto yo ayebi ko respecter ba légende ayebi ko respecter ba poloto batu lokola ba Papa Wemba baza batu oyo lelo basala ba histoire na monde musical na biso baza batu oyo batiki ba biloko oyo lelo na mokili oyo na monde musical na Afrique bato bakoko olongolango basate donc pona yango lokola toza na légende na biso oyo lelo atika ba histoire partout na monde histoire na ye ekartona même tina États-Unis yango monaki lokola na sokita na mabele ya Matonge esenga ki fallait que nas kende ko saluer monument ya Papa Wemba tozomona ba star américain ebele ba musicien na biso congolais bazo sala fierté ya mboka na biso oyo bazo sala na libanda ya mboka pourquoi baso balongwe bayaka toujours na statut wana parce que bazo reconnaître valeur ya Papa Wemba we ranson na yebi valeur ya Papa Wemba c'est parce que pour Papa Wemba a contribué na carrière ya we ranson non eza juste non we ranson aza mwana ya Nzambe aza muto yo ayebi aza koli na famille o eza famille chrétien donc azaki n'était juste tende bato bazo penser eza kaka pona ko sala kaka mémoire ko la musaka mémoire ya Papa Wemba ko respecter tant que légende tant que monument na biso na musique congolaise o ya sala ki baba œuvre belé o atiki ba œuvre belé donc esenga ki faut ko leka ko saluer non d'abord yango on a coupé ça déjà kita donc tu as dit que tu récupérer déjà Paris na maboko pour tous ces pays ici-bas et puis nyonso ba komona na arena Papa Wemba c'est déjà lobaki donc ba komona makambo non ba monati Sylvie Batinga na zo ebisa batu bakini ba soma ba billet
Je vous assure. Weranson a lobby. Babomba bambongo na bango. Imagine toi mutu lokola Weranson atekisi ba mama Paris. Ba mama Paris ba bande ko sala mpiaka. Ba concert ebeti na Paris sala mpiaka. Ba restaurer teka kité. Mais tellement na minute oyo lelo bata Paris, bata Londres, bata nini ya bata Espagne. Ba komi ko benga ba lobby. Botala non 20 sur 20 kota kisasa parce que Werazo ya awa bata zo déjà ba hôtel, bata zo so donc on se sentir déjà que batu bazoteka na Paris pour na Weranson. Dans le niveau. On dirait Kermesse. Même la porte peut bazo préparer. Oui, on dirait Kermesse. Concert il y a Arène en Grand Paris. Eza loko la Kermesse. Ba maman ba bandi ko teka bazo so. Bazo tinda kutu bantaba zo longora déjà. Botine la biso déjà bantaba. Botine la biso bantaba. Vous avez la peine à poto du concert et à mon côté. Tout le monde Kofi Olomide peut annoncer concert les mêmes les 15 wana na Londres. Mais ça des concerts Weranson en zanga ba. Bisayo eza erreur grave. Erreur grave papa. Moto ko meka ko ta date même jour moko na Weranson. Werana il a déjà atteint 50%. Jamais. Il y a public 100% batinga na Bisayo Weranson ne jamais ko perdre bateau parce qu'il y a za mota bateau, aza mota population. Événement ezakaka moko na Paris. 2025 tolobi événement ezakaka moko. Et puis moto aso fungola 2025 ezakaka Weranson. Oyo nyonso to ko meka chakaka date même jour. Ayebake mawapo na ye. Ami sombela déjà libulu parce que na batu kutu na jour wana na nzinzi kuta so welisa déjà so kende déjà. Obongo siko yo zo le bisake o cha date même jour wa. Nzinza yebi. Ayebi ke jour wana Weranson muta ko beta. Yo ko meka. Mukolomo batu ba mekate pardon ba mekate Gucci de Wera toujours continuer mission na biso nazo profiter de l'occasion na signaler na ba Gaulois tout ba gladiateur ba moura bonne musique et rendez-vous za moko samedi oyo le 21 Ferregola a kozala na foire internationale ya Kinshasa Ferregola a kozala na pona ko sepelisa ba Gaulois na ye pona ko sepelisa ba gladiateur na ye ba bimo bondo toujours ezo continuer ce ko continuer et kalaté la Ferregola a ko dévoiler bino date na ye à Paris la Défense Arena to continuer ba sango ya Weranson et le 25 décembre oyo ezali anniversaire ya Ngema Makanda Weranson abongisi nini pour na ba fanatique na par rapport à date wana le 25. Bon le 25 est vraiment pour na ba téléspectateurs ou bazo landa biso en tout cas Weranson Ngema Makanda alobi bana ya Brazzaville tozo célébrer na bino déjà anniversaire. Wana déjà jour ngo to kene na ba samba kama. To kene na ba Gédéon. Wana ba travailleur na biso ya Israël. Tozo katisa déjà ngambu ya Brazza. Bana ya Brazza bana ya Pointe-Noire. Na biso bino bozala wana mobimba. Parce que le big boss le roi de la forêt lobi ke na ko fêter na bino na Brazza. Et puis bango ba reçoit déjà goût. Et ça déjà le roi to mekisa bango soupu ya arena. Parce que ba chorégraphie na moni ba break na moni entrée non Weranson même Michael Jackson makambo na sala yango te même Michael Jackson asaki na difficulté au sala ba break wana parce que Michael Jackson na sala ki en vie na ba break on Nathalie wana na chorégraphie na entrée au Weranson na so préparé Michael Jackson na ngalo ba ke non dit jamais vu waouh c'est dit waouh c'est très amusant en tout cas Weranson na zakaka phénomène yango moni le 25 oyo toza na Brazzaville na Pointe-Noire. Na Pointe-Noire, aujourd'hui, loko to uti ko zokuna na nini. Même le 25. Le 25 wana, jour ya anniversaire. Tozo kende Brazzaville na joye bisayo, ba na Brazzaville tozo ya. To kobuka ngo susu ndenge to buka. Parce que nazo banga po ba parents batu nazo mona niveau ba ndako batu kokoya. Niveau batu bazo luka bazwa goût ya arena. Goût ya ba spectacle oyo ba yoki wana. Donc en tout cas, vous allez vraiment danger. Le 25 après tant que vous Pointe-Noire, Tozoya. Weranson na lobby na tiki susute na kozala na bino lisusu. Toza na concert lisusu toza na ngona province, tozonga lisusu province, wana siko na ozona ba précision nango et puis to robete siko na ville. Na kati ya ville toza siko le 29. Na mois de ça après concert à le 25. À côté on est tozo benga ngo concert au revoir au tozo pesa déjà 2024 déjà bail parce que
Oh, il y a souka. Parce que janvier déjà mobimba et Rosalaka préparatif et Zakaka donc et puis Nathalie répertoire en tout cas Sylvie Batinazo ils sont non stock. Et puis ce que Zakaka papa si déjà pata papa tango to si sana nini bonze momususu. Papa aussi sera maman comme c'est mon et puis automatique ça te que non to bandolo ba non bon ça va te payer nous tu os c'est l'anzemboté et puis bat bando soka maman ta si tu commences son ambiance donc en tout cas ouais rançon de na sepeli parce que na yuki ba nsembo et puis na bi ba mourir ba se retrouver parce que les jours on a c'est les jours de oui Arena Grand Paris. Oui, rançon pour nous avec un répertoire. Ah, voilà. Question moko kitoko. Tout ça na ba nikide. Tout ça na ba nikide banzembo bato bazala toujours na besoin nango. Ba nostalgie ezali tout ça na beti demi tourne village natal. Motame makina ya demi sonné. Tout ça na banzembo moko tout ça na ba conscience bela. Pasa bolinga kanginga ibela. Nakomi tu na soki ya solo linga kangai ngana moni molingo yango ezali na ngambo moko angana teli ozoyo kasiko do banzembo ngebu na zebiso bachi spectacle lili parce que koto na ebi mutu so oli ya kokape su ko bina te te koto wana kutu wana eza nde place biso to la la ouais ba spectacle saka na ba Zénith oui. Est-ce qu'on a su que ça na Arena Grand Paris? Mais lobi ngo déjà Sylvie Bati alobi to ko sala makamo non to salati. Batu baya ko découvrir makamo non ni salamati. Et puis ba surprise ezali jour ngo ba komona sko na kati be batala boy Kalonji. Kalonji ye wana di. Jour ngo batala be batala boy AJJ. Non, ils ont surprise eza wana donc ya kosakana ti. Il y a beaucoup plus à benga ba produit fini au ya maison mère. Na ebisio. Que ba ferego la ba Didier Lacoste ba zate ka. Omoni eloko bacha oyo ngodi o. Epola kate. Ngakuna kanisa ki jour ngo na bi mais ajeja sakaka voix ngo izali. Tutelaki na ba image na de ba émission mususu to sala ki na yo. We ranson na Tony Bill Clinton. Est-ce que Kalonji ba tiko wana isakaka Kalonji le ukinza sabalo ngama zaji da kabilo nzamunene ukinza sabalo ngama ngasa bikabino samunene aidi gamu mezo mera yini gamune ganeto aini hemone ya ye uzongo okukasuko kosa vraiment plein par rapport à plan ba no sa na Zénith wana we azaki na nous vraiment sentir que we ranson au sentir que maison mère ezaki vraiment maison mère ezaki vraiment au grand complet les lorsqu'on wera à cause la ligne ya malonga oyo ko impressionner public siko entraîner ba Zénith ya kala to mona wera kota ba moto to asa ba créer ba spectacle belé et le loboy Arena Grand Paris ezoya ya ngwana kala te le 15 février awa wera en son spectacle ni akosala ya malonga ni akosala parce que AGC pour ça Sylvie Bati tant tozo lo babo ese ke tozo bossa na ba archive tozo bossa na ki wera Bati na makambo spectacle lelo bino bo beta bo sa défini wera son na makambo etali mamba spectacle to beta na francophonie batu to ba musicien to ba leka bino moko bo mona ki totala ki on a ba TV na biso na ba chaîne internationale batu bagangi c'est dit waouh meilleur spectacle meilleur Corée et puis batu balobi que non ba beti na bango mais tout sentir que ouais rançon na pesi biso spectacle toye na nini na comment dirait na festival là tala makambo ouais rançon na salaki ozo pesa batu goût ya concert makambo spectacle de Sylvie Bati to lo barate pona we ranson yango nga na lo baka na lokoto ba lo barake mbisa banga kamakele la maite omoni we ranenga zawana aza lokola mbisi yoko ko bangisa mbisi makele la mai okoki ko bangisa bale makele la mai c'est parce qu'afanda ka déjà na mai makambo etali ba spectacle etali chorégraphie c'est we ranson nanonga yebi ngote na Kisasa nanonga yebi ngote partout na monde est-ce que spectacle ou tozo zela wana parce que retourna nga ke we ra kopesa bisoni Tina rolobate, on est à surprise.
mukolongo toyebite mais batu basengi balobi wera penda Sankara bimakarada Sankara mimi na mukongo batu balobi bongo entrée ya wera batu baza kotuna talaka eloko mo entrée ya pamba ezotia actualité entrée ya pamba komisi batu biloba loba wera kokota ndenge nini mutu mususu alobi wera kota na tracteur ozomo donc na minute oyo entrée ya wera son ezotia déjà milinga déjà batu bazo yebate menga na yebi comment vie wana nenga sala makambo na ye eza ba surprise boko mona mukolo ngo na yebite na ba angelu ba yebite to kita pe na sepoto ya to mona na yebisa yo ba bito kita pe na seto ya ba ko mona makambo très bien coutu de Weranson concert à Grand Arena à Arena Grand Paris et batu vraiment na que ce que c'est par rapport ya ba invité au wera lobi ba kozala parce que toyebi ke banani ba Serge Mabiala bazala suna wengete AJJ bazala lisusu te ba Bill Clinton bazala sute mais Weranson invité bango pourquoi inviter bango à mon que soit bonne question si on bazali do batino beaucoup apporter loko mokote akoloka soni conseil koza piaka yango habité na senga nani na lancer nani SOS pour que ba musicien na kala ba ya ko changa poa te Sylvie Bati Weranson côté wana na koyebisa yo Weranson aza mutu boyo aza mutu moto ko benga un bon cœur aza mutu aza ambassadeur de la paix aza mutu ya kimia aza mutu ya lingaka évolution ya bana na ye wana ya génération oyo baleka omoni atalaki par rapport ya arena o wana tingo moni yango arena Grand Paris eza fête d'abord eza fête o eza tozotombola kita tozotombola lokumu ya culture congolaise na biso ya culture ya musique na biso voilà yango Weranson na lobaki na limité mutute bana wana nyo surtout baza bana ya Weranson baza bana yo wera format yango mona ka place moko baloba wenge eza musisa wera pe aza musisa ozomona donc wenge eza nzete wera aza musisa donc na dash wana ndenge baloba wenge eza nzete weraza musisa donc cela veut dire tant que musisa ezali yeba ke kobimisa susu ba branche mususu donc wera azan bayeba kapé en plus bayeba kanzete ya malamu susu na bambuma na yango et voilà lokola Weranson azaki nzete ya malamu tala bambuma oyo abimisa bana oyo lelo baza ko sala fierté o baza ko sala lokumu ya wenge ya sang ya makila ya Weranson lelo bana wana o arena wana eza kobeta eza fête na bango oyo nyonso tout akozala tout proche ndenge Weranson lobaka celui qui n'est pas avec nous et contre nous oya koya vers biso yene to kolinga yene to kopesa yango voilà héritier abengisa ki Weranson akenda ki amona ki ke apesa ki mwana na lumière voilà ça a besoin à moi soutien à Weranson présence à Weranson non Sylvie Bati eza considération non samba Bill Clinton le problème est nini tikala ça ni na benga bango ba pe ko changa poa moni héritier azalaki na besoin Weranson na tia epoate héritier aza mwana mayele omoni mutu aza ko considérer mutu apesi yo valeur na vie mutu asali oyo zala tant que yo oza ko reconnaître ba valeur na ye ba grandeur na ye héritier talaki soki naza oyo naza héritier soki lelo nga héritier public wana balati bilamba na bango ba ba parfum na bango batiki ba job na bango ya 6 heures ba ye kotala concert héritier c'est parce que Weranson muta komisaki o héritier azali héritier aza mwana ya maison mère héritier aza mwana oyo afandi na kati ya ndako ya Weranson na résidence ya Weranson héritier bazwaka ya komaki lokola ta musu grand frère ya ba José na Gladys aza mwana oyo akoli na ndako ya Weranson c'est tout à fait normal que abenga papa na ye aya ko bénir ye c'est ça ezalaka bongo tongo mkomi na niveau moko bo atteindre donc il faut qu'on reconnaître un papa et voilà pourquoi héritier abe considéra ki papa na ye abengisa ki na concert wana tala makambo elekati wana tala animation ezalaki wana tala ambiance ezalaki wana c'était pas facile yango tutika koloba ke non makambo yango mona Weranson azana amour alobi ke bana wana nyonso tu na wenge balongwaka te na wenge bazalaka te ne onini te na wenge ne bakenda kopema
cela veut dire mwana na mwana eza lokola nde balobaka afa prodige asengaki bomengo akende bango tu nazoyebisa yo bango tu soki baza na besoin ya kozonga bakozonga na makolo eza lokola bano basengaki bapart ya héritage na bango papa namoni ke ngai pe il faut nazala mwana pe nazala capable pe ya kosala foyer doit voilà we ranson atalaki nakoki kokanga bango te donc libéraki bango bake basali ba vie na bango oyo pa moni ke esimbi te moni ke non nakendaki place wana papa mongo pesaki nga naliaki na silisi yango nazongi na makolo na we ranson na koyamba bango yamba pesi opportunité na ba mission nyonso na ba oyo bakenda tango yo lobi susu likambo ya ba musicien oyo wenge baza capable Sylvie Bati ata yo moko zo mutu lokola catholique tala image na biso ya répétition Sylvie Bati oyo ka battle ya inongo na vie na ye AJJ ozo sentir que tozo kalisusu ba tiki ya ebo latin ça veut dire battle on esalaki bien ozo mona ezo la kisaki ba musicien na biso baza ba polyvalent ozo mona tozui ba inongo tozui ba catholique azo pesa biso ba AJJ azo bimisa biso ba voix ba AJJ azo bimisa la biso Emilia Elias ozo mona aza multicouleur so tozui parfum divin dozoyo kabatik déjà ya Lacoste donc ça veut dire baza ba musicien baza capable ya kokende ko bunde tumba babanga tarate baza bato bako banga bitumba wana te parce que we ranson na format bango apesi bango formation oyoka mingongo en tout cas nazo banga po nazo mona ndeto nireza la chorale na lola parce que jour wana na yebisa yo Sylvie Bati en tout cas moi liloba par rapport kaka ya concert ya Arena Grand Paris et puis na invité ceux qui m'ont ba programme pesali par rapport ya mois ya décembre parce que concert Olive Verte na yo qui yango oui yango na lobe na beki ke ata na suka na kozanga te pona kopesela yango pona en tout cas vraiment pour na ba programme bato ebele baza na besoin bato na ba programme ndenge nini deti lelo nazo lefisa bato déjà toza na coulisse toza na ba répétition et puis to changer système tozala ki dongo to ndeko sala mardi mais to komi lundi mardi eza coulisse pour na préparer ba chorégraphe ko kanga ba part ko kanga ba chant ko sala pena répertoire o eko kozala bien na public o tozo ko bongisela bango Arena Grand Paris et puis toza na mercredi toza na jeudi o ezaka to benga ngo répétition concert au place to gina ko ba vangu ya Arena na ebizo mukona ngo ezala lokola yenga mandala la donc soko koti kuno zalaki na stress na papa en tout cas jour on a se retrouver stress sili en tout cas ça kaka d'écoute déjà zo benga ngape Sylvie Bati avant pona yebisa yo déjà que azebisa nga lobi non Gucci jour wana en tout cas vraiment batu vraiment faut bazala désadé par deux exemple na mukola fête batu awa vraiment donc mukola Saint-Valentin to changer yango to longoli yango comme le 14 on a place to fête à jour à Saint-Valentin mais comme le 15 février on les a fête mon nene on a changé date au calendrier exact calendrier oyo we solo lina papa na ye po babenga ke mwana nzambe aza Noël eza Jésus-Christ jour à botamaka sikotanga solo lina papa lobi papa changer calendrier 2025 tozoye ba sur le 14 février et kozala sous jour à Saint-Valentin et comme le 15 février et ça jour où on a une célébration où ranson a yebisi batu vraiment boya ba fanatique boya le 15 bo somba ba billet le 15 février on a appelé PDG Maloum avocat arme fatale papa social Collège Espace Israël référence Yohana Zawana sur place na pesi mbote wana pe mutu ya ranson wana penda partenaire ya wenye musique en maison mère patron le boss Maloum avocat donc ye pena zalaka na biso ye pena tambolaka na biso ami di ranson ami ya boss na biso donc voilà yango na zolo bana batu Sylvie Bati donc ekoyinda mukolo wana opesi mbwambwa boyi opesi furumi atomboki opesi ntaba matiti taba dongoli alobenga na kolia musuni biso yo jour wana kozala mabenda mika batu bokende bosomba babiye donc na pesi déjà moi ba programme oyo ya semaine na biso to sana yango et puis batu bosana te le 29 toza na Olive Verte donc toza na ville to robeta wana na ville donc tozo si lisa wana déjà to na Brazzaville déjà si na Nosaki déjà Brazzaville le 25 allez le 29 to yé na Olive Verte et puis to robeta concert moko au to kende province
tant que des provinces pour zonga na biso tant to zonga mbala moko wana siko to zongeli siko ba activité pour na marambo etali arena Grand Paris. Donc voilà. Tu devrais ensemble message dans yo vraiment et yo kaninyo solobi awa et comme vraiment et ba ya ba fanatique ya maison mère ba bote na deux personnes pour ba la carrière. Ah Sylvie Bati biso tout ça bata belé. Hein? Maman mi, ata yo moko maman mi, maman de maman, ata yo moko faut mener tous alana ba Sylvie Bati vraiment boy. Ah tout cas, la première dame dans ah tout cas, voilà maman pena de nazo c'est la paix bonne fête nanga mère et ça la rappelle bien. Vraiment bote nanga vraiment plus rapide na paix simbote nanga na ya Willy Personne de Paris papa social. Levé Bob Kinsondo, balobi mbote na yo, pesi maman dona Monica gas na gas, na pesi Yannick Ntou la garçon pano mon ami, na pesi Rita Poutou, babi moi c'est Nzambe, moi c'est Polo, et puis na pesi mbote na ngai na le président Golf Kizola, wana pa yebisa ngai vraiment na sepela ka ndenge bosala ka moi diapason wana yo na Sylvie Bati, ambiance wana ke na kitoko le président Golf Kizola. Ouais, merci vraiment na ba konzi na ba chef na nga ndenge bopesi nga lisusu. Encore chance sous poto za na Guinée tokokende lelo Gucci oyo azala ke lo côté grâce ya wenge musique à maison mère lelo ba voyage pamba donc en tout cas vraiment merci les patrons les big boss le roi de la forêt, merci na orchestre Mobimba, merci na ba chef pour bo pesa nga ke bo baptiser nga encore au défenseur ya Ranson défenseur ya wenge musique à maison mère donc ba tikingati. Donc il a qui c'est que moi na sala ki musala ni malamu et merci encore na Fatoubo wa Vida, merci encore et merci na le conseiller ya Chirongonda na PCP Mbote ba joyeux Noël ba bonne année et na batunyo surtout o ba zolanda biso et puis Achamayeso na PCO Mbote Achamayeso na PCO Mbote donc voilà o na ko bakisa Gucci de Ranson pour na lelo vraiment to suki awa mingi oloba ezali souté bo retenir car les deux amants le 21 au samedi Pérégola à cause de produire na Philippines et puis côté à les 15 à cause de la London na mboka ba mari Chuchu domina na buruma Simon Bongo na mboka ba yadi pele kwa Kofi Olomide à cause de la vraiment le 15 février 2025 côté à Ranson qui déjà la programme na et pas il y a Butindenga lobi que Ranson le 15 à cause de la arena Grand Paris bien na papa chéri Mokonza ba wenge yene vraiment à clôturer année 2024 au na Paris na orchestre na PCBG Mobiba à cause la wana pour na conseiller ça ba fanatique na pe ba amoureux tout ya bonne musique pour na lelo tout ce qui awa et ba grand merci na la première dame d'Orléans madame Mali Wancha monter ma papa Micha merci infiniment la Dani Chimanga papa Ade Basilou Ade Basilou partenaire le 9 qui bouge bah merci et puis bah meilleur na yo bisika ozali pour na lelo to suki awa ngana bino to kutali prochainement pour un nouveau numéro ya émission ya Melicha kwe basimani balangwe Amelicha kwe basimani balangwe allez c'est les maraboye kaka boye